Cher ami internet, na pesi mbo tebisika bozali bozabon en direct ya Fleur Monde HD ya dembo mo moi ça mande fazalara mo na Paris. Donc ndebo mo na rata plateau na ngato yamba qui est déjà. To yamba qui est déjà na bonheur na ye. To sabon na Papi Louange mo na Nzambe. To za neuf mo na plateau ne bo mo na ebele ba retourna Papi Louange kenda wapi Papi Louange wana nani parce que 20 ans passés hein. Donc 20 ans passés, n'habite sur M sous 30 ans de carrière. Na kacha musique mais to sola fama na yelo ba to sola na ye to sola masolo ya Papi Louange. Parce qu'il y a loba déjà trop, a loba déjà o sengi boyoka boyeba mais to sola ne vraiment lelo qui est. Le matolinga to découvrir Papi Louange azanani, a uta wapi abotama wapi azana bana combien. Donc to sola ra Papi Louange. To sola Papi Louange, ya tiki musique baleki baye. Ya tskal na poto baleki babimi. Donc, bah, vision, on a tout sur toi, tout sur la roue, on a passé déjà. Bonsoir. Bonsoir, Dembo. Moi, c'est Mandef. Après, ça, comment? Moi, c'est Mandef. Moi, c'est Mandef. Moi, c'est Mandef. Regarde qui on a Mandef. Ah bon? Ah, c'est bien, là. Ah, ok. Bonne santé. Ouais, santé. Normal. Quand on a monio, quand nous on a poto, on vivre bien, ou l'équipe président, ancien président, non, non. Même vivre. Toujours yekola kaka, toujours meka ndenge zalaka. Bon, Moussa les a bien, Nzamazo permettre de santé ça la bien et tout. Donc on est bien. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Avant tout, on a sujet na biso. Donc on peut s'emboter na Guy Basket des continents, on peut sur Rosali bon séjour na Kinshasa. On peut s'emboter na Hélène Ochudi, Motemaya, Fernando Zang et sans oublier Luca. Donc le cœur de quelqu'un. Donc Hervé Mboma, Aboma Ballon, Bambote P et sur Rosali. Papi Louange. Oui. Il y a une différence, il y a Papi Louange, moi Nzambe. Trois prénoms on a décerné Kolama. Et bandane et où taper wapi? Non, et bandaka bon Papi Louange nga normalement comme on a Papicho. Prénom na ngai papa na maman baboti la ngai ba pesa ngai parce que na jimu. Ah OK. Naza donc na fo jimu. Naza lipasa moko ya mobali ngai et moi si mamicho. Ah OK. Alors ba pesa kombo Papicho na mamicho. Bon pesa njozi na timba tende. Non, ils ont na ndenge ya ba non babakisa Ntimba na Ntimba Mavita Nzuzi Mavita. Ah OK. Parce que tous dans la famille Mavita, c'est notre papa. Après au-delà ba chic mécanique. Na komi mécanicien ti na comme ke Nzambe la kisinga nzela o sengelekile msuna kwa ki lelo pona kona zala lelo awande tufani nayo ezaki musique na mekaki kosala musique na ba camarades quoi ba anciens collègues na ngai ba jeunes frères autoroyimba na ba orchestre quartier après l'air makamoko mo matape mo muke comme ko atteindre ba orchestre sous les akoni na ba niveau après débat comment on peut ça par rapport au talent et par rapport à travail bien fait on a ça là il faut changer comme ozalaka papi choté faut ta papi après tout le long moko do baxana Louange donc nazaka surpris na monika Jos Dien number 1 il y a as collègue frère camarade tu as contribué à la carrière non quoi donc ça camarade bon moi quoi to banani bon moi tu a contribué à mingi na carrière na bon to ils appellent ma bête na ko ba no aidanga mingi na carrière musicale ti na le donner tout ça bim s'appelle kombo na bi ya tata Louange pour yondo yem ndimo ça la animation ça les ont adoré banini et ça bien sûr Louange après na bana ko na ya ba Louange abi mega ka mo ka bon to bando mega bika bo muke comme kende pe donc azaki na moi tant aux arts na bango ensemble azaki na moi le romo boy o anda mona katina on mona même pas ngai même na ndiko la biso musu G5 même G5 qui me tapé comme G5 ah OK les choses parce que moi tu on vibrer ça la bois il faut comme ça il faut comme ça donc après ça G5 qui na amona G5 na forme mutuka
Te forme mutu ka te dem na vibration zaki na. La vibration ka mutu kana ba souda. Donc loulou quoi, loulou voilà. Ah OK. Donc je sais que tu peux so ambote sugo sali. Je sali, je sais plateau. Nyamura Guerra. Nyamura Guerra, je sais que Chipoi Eric. Allez. Bon sugo je s'appelle sur louange. Après sugo président de mta opesa kombo ya mwana nzambe, c'est ça? Bon, après moi, on a un bac, ça peut par exemple, pourquoi pas. Après, c'est mon sous Coupe du Monde, il y a 95 ou 96, si je ne me trompe pas. Là, Trezeguet, Robert à Prague. On a mon Bambi Trezeguet parce que c'était un moment où il y a qui Coupe du Monde, on a joué en France, Trezeguet, on a Robert à balle fort. Alors, on a ce qu'on a dit, on a pas membre bandi. En tout cas, Keba. Non, ça va, c'est pour ça vandi sur le moment. Piqué. Ah. Ce qui n'a piqué, donc, bilo qu'on est tikala, n'a pas été sur bateau à l'ongola. Pour ce bateau, ça les seuls mots, bien de bateau, n'aime son gamin, peut le l'aime, son mot, l'aime sous. On m'appelle, n'a mis qu'à on a. On m'a mis qu'à on peut, mais vu qu'il aime son travail, comment ming té au calé, mais bilo comme on a bêta et tikala penda histoire. Il y a solo. Et là, on est Félix Andos et Pernambo, ceux qui est pour vendre pour la studio, ton nom est président Roborane, mais nous avons vendu ça vraiment, ressenti qu'à Kaboli, instrument, Namaloba. Parce qu'on a tiqué on a millé wana. Qu'est-ce que tu lui faisais en fait? Non, Isaki, Moussala Malamon Azaki Nango. Et puis, Naroyo Kapé Baninga, va contribuer à Rapé Mingi. Allez, je sais pour ce qu'on a un combat, on a BCBG tout le monde, mon premier Zawana, maison mère tout le monde, Tchengo Koudi Bende Bill, c'est le après Bisso Suko, na Kitira, polémique, na quartier la tête au monde, Venangai Dolce parabolique, na Lipasa. Mboshi Lipasa. On a bampangi. Beta musala kitoko. Zaiko to komona ba papi cocaïne banani après. Yebesengaki o bano répondre. Biso sikoyo to yele to yebuyal. To percer, to timboli pe to sale to kundi piquer na biso ah voilà c'est nous. On est arrivé. Après voilà. Ah ok. Donc il y a un orchestre à quartier, orchestre à Liboso, au côté qui. Bon, tu as un orchestre de Info Musica. Là on était avec des Jos, bah ça me semble que nous avons mais tu as Jos, Daddy Lobenga zana Afrique du Sud, bah misu bah comme bah policier, bah misu bah ça là misu allez ngana. Voilà l'orchestre à quartier. Na info. Après, mais dans notre état, je sais pas si on a travaillé dans le mais avant que ça là sous. Il y a combien d'euros déjà? La coupe chrétienne mon robot. Après moi après aller bah il intéressé biso na camarade Moko. Bah il intéressé que toujours na camarade Moko, ana ko beta déjà pas wazé ko ba gine balabala Moko. Na quartier neuf wana Njili et Pichubuela, Willis azana Angola. Après memi là, memi aller avant je s'explique nga bien non kuna ba luka ba musicien ba nini ya ngomna omeka na ona mbule ah ya abilo ko na ba nini na biti tout nan et dans l'entretien na kasu na camarade mon so ba na ko beta pa ya vina nga joli nous na ninyo ya na bossa ni commune ba répéter les côtés mo boye yé so memanga kuna papi qu'on est qui na bossa ni kombo ya ndeko wango amemanga kuna la meminga kuna na keipe na osa test mais na komana be na santé lo mo na na santé lo mo na koska ni ka po na ko banga pe ba mouvement minene na bi on dirait mystique na ba ka ça va raso la première fois au Santarage on a percé ben non na senti quand on est ka que non journée na ngate na tombé que fièvre ba ndere mo na zonga na pe na zonga na soute après je ça aye ko proposer ngai a insister après to ke kuna le to ke na moni pe na de fièvre za fièvre elle a été mais na puta na pe comme soulever et les canons ouais après ali
toyé après tout ça dit que tout bêta les sous tout répéter les sous tout répéter des fois moi na kimi na les sous ah bah elle na sous na bato ah mutu wana to ke luka ba looking ai ba ye au président il y a telle date fozala samedi on peut tombaka que samedi moto ye au président comme makial ba no meka biso na ti simba et on voit mon que non ça va en tout cas il sera travailler bien sur travailler pendant la biloko zo longole ça la bien après quelques jours je sens qu'il y a ce qui n'a pas sanité. Je sais qu'il y a ko sangisa yangana je sais qu'on a maïli watu kwa kina dio wana et tia kiol na kini donc batu bamoni ate bato ba bombe matete combien matete valeur makasi valeur makasi ba biso kule msu batu msu bakanza to bana matete mais na uta na nganjili na uta yo da o matete njili ngana bote mpana njili na changu na quartier 7. Donc, nga zapena donc natif anjili mais na vana pe tamo na ki mbanseke ba masebela ki mbatseke bana ki mbatseke belé na yebi bango. Ah ouais. Voilà. Ah c'est bien. Ouais. Concurrence wana bozaki na ngwana nde to ba concurrence ba musicale concurrence musicale au mona bozaki ba adversaire. Ozomona ndingo moko ozomona ba mboshi ozomona ba seleyo ozomona yo moko tala bobike mpanzi na nga ndingo na nga jesaki azawana. Est-ce que les londo vandi bo soko tala ba image on a to vandi na canapé ba image on a raison ngela ko tu te dis quoi en fait? Bon déjà na mona 11 pour na mona belle époque tout s'imposaka pour to ibana lelo lemsu ini partie batumo bana musu ba botami ba lemsu ba tikala ko iba bisote mais histoire so muta vandi a betelier donc ils ont perception moi le coup quoi et perception donc nga pona ngai et à loyal. Donc, on a la jeunesse, non, il est dans les bons. Il est dans les bons. Malgré tout, les pines, là qui mais ça va. Gloire sur la télé, bon, on y bat, tu public, les autres ça public. Oh, le ballon, non, banini, donc, qu'est-ce qui fait que va t'en babina? Mais bon, belle musique, hein. Belle musique, na mongo na yo, bon. Au sangisi na courage aussi ça va crier donc est-ce que ça na bet na yembi ndeba no so yemba wana bat boyo bina ouais ba bina so o sepe na musana ba bina ba bina surtout ngai ndé na za bové na contrapé na noté que kisi so nino et ça musana il faut courage ndeba lo ba kisi ya classe za ko yekola. Donc, bah, qui c'est la musique qui pèse à répétition? Il y a une répétition. Au côté de rabat, on a une bonne biloko wapi, biloko bien, on présenter na bateau. On a un mais ceux qui osent entourer na bateau, osent répéter, coulisses, nini. Ndé on est tombé là comme Bakrina yo pour na biloko to sola yo na peut-être to ke bien to ke bien to ke bien. To ke malamu pena. To ke bien. To ko makasi. Tu vois to ke bien c'est bien. Et là, on dit qu'on inspiré en fait. Au Vandi Boé, Papi Louange, et là, on a motobi, et là, on a peu ok, peu n'importe na culture, présent dimi, on va valider et continuer à bafler. Et là, on dit qu'on inspiré. On a mis l'inspiration dans nos amis, il y a un voyage, il y a Kikongo, il y a Maramboueleka, les gens qui ont beaucoup, on a un oyembe la biso, les toits qui miketo baleki na biso, les gens qui ont habité le solo moko bouillé. Allez, on a dit, moi, je vois bien si bobo. Neti, prévenez que album Yonan. Album Yonan, auto salaka, deuxième album nanga quoi. Non, troisième album nanga. Pour na sala sponsor, signature. Non, après Yonan, après voilà. Par exemple Yonan. Tu as un concert mon Matadi. Tu as un concert mon Matadi. Tu kenda on a bis. Tu comme une barrière vers 18h 19h. Si on a une tentique dans mon France, non, tout Londres. Parce que tentique dans mon petit valise, dans un short, dans un basket. Après, c'est quoi barrière, le rôle qui sera musée. Et on a sera musée. La barrière est banale aux alana banzila. Après, les deux combats, cadeau, et loulou, bisi binu, bisi batadi siko mtu bakanga basuku batadi bunga siko tentira jaune makasi de mtu siko soda na rotuna siko yo nani iko nani oh après iko mga yo nani alwa let to prepare album
comme si on doit peut être na ba kamusu ba polémique mo ya kina ba orchestre musicale et comme na ba orchestre na émission yonani album pesa comme yonani Kofi Yonani. Non, pas forcément. T'es qu'à l'époque, ils avaient beaucoup. Et il écoute ça raté le maramouana. Pour faire pas d'ailleurs ma casse, ça va. Viens à ma camne, à ma camne, va faire bénéfice au bête puis le comprendre. Et maintenant, toucher la cible direct. Direct au comprendre que non, vu à bête le quoi bête en moutouana. Il y a ça, va faire une absolue. Est-ce que bah cri au yo wande ko bois? Est-ce que ils avaient va crier en bois que là, tout vraiment ça qui inspiration là yo. Non, bakri o nga wana ko boaka monsieur ya mbwa kila penza ezagité parce que omoni orchestre ya lokola pe ba famille moi éducation mo ezalaka et puis tozaki pe c'est que éducation c'est que je sais que éducation té to bité la to ba bakri ndenge banda to bi bongo té to ba pona bakri neti na kitira pays vie président biso Félix Oazeka, monstre d'amour, que j'ai sali, ben salubrité va nous l'écater. Et qu'on ne l'écate jamais pour déjà biso mon toi qui n'a senti na kat. Et là on est là on y a quand on a tout yo quand et le bani bubu. Faut pas et le goye na wezo le bani. Alors on a peine aki na bakri na ya oza mi eza na droiture qu'on a ligné mo bien ils ont l'obelani ni signature neti mal mambo eza ngate mengam na intervenant na mal valorisant mais to bakisa pe makamususu ngana jos so mal mambo zana ki Congo eza mnoni mal mambo ya ki Congo mal mambo ana ya ki yoka ezali ke mutaliboma moko bobana ko on a aux amis mis le bafoulou moi maman les mal maman après Ladi et Sobé que j'ai sali encore Ladi et Sobé phénomène allez à Tomboliango biso siko toi maman qui dit là à Tomboliango siko biso siko chaque jeudi tu as na répétition pour toi kana makito pour préparer voyage pour tout ça la signature après surtout si tu fais tout la sketch théâtre après il y a ça là qui et maintenant tu mets ça de Sissi faut ça théâtre là surtout Sissi faut ça la dire sur Sissi faut ça après ah tu comme le ménage ça mais il y a et le ko peut ko balsa moi to ko beta ngona ndenge moko boye et ça kitoko to valoriser on to pesa ngo elengi moko couleur mususu to bani ko travailler on travailler à poil le ko la ngana chose to ba bana ba Congo pe donc vana bana pena ba koko to yeba ki Congo to leli ngo linu to bakisi ngo abilo mususu na ba Congo après beta wale comporte wale kina male mambo e bandi bo mbara moko ale et puis c'est plus fort e beta siko chorégraphie nana wele o ba le ba sepela na ba wela siko la dia so ba mulango bongo est-ce que benga yo loba na nini non on était toujours on était en contact et puis aza frère autre qui né commune moko tout le monde on aura air tout tous à bien tant à moniango tu préférais peut-être était pris des fois ça attend un clip moko ça la bien nga bon ba na ba volonté na nga mo pe na zwara bon na ki premier voyage na ki ne logo te ki na repese pour na ki pe penza isa ibandeli na mimi na ka mo biloko mo na msia ba mo ba la sala ba sketch quel est to benga mabe zéro voilà pour ça la bien mais c'était ya ki et le moka c'est peut qui article on biso ça on peut polémique parce que ça peut muta polémique bon siko crib na bika bo s'inspirer qui na théâtre na histoire ndenge zalaki siko danse na qui na danse danse ya ka ba maele te ba ko sansa ba maele Jos to akina ba Jos ba biso ba Jisak parce que na yo ka tout le temps Jos à l'époque Jos avec chef d'orchestre tout ndé bon Zaki chef d'orchestre parce que à l'époque chef d'orchestre Zaka garçon mon fou mais Jos il participait dans makambo belé Zaki Jos a payé monter Jos Chéribé Tripasson Vicky Nasdaq de bana ba ki ba chanteur ya groupe au peut-être on ça vendre les locaux faut peut-être tirer l'esprit et ça là
Alors, toi qui na bolingo mo pene qui tira pays ya série wana et qui na bolingo mo pene ya makasi. Si vous présentez le repas présent moni to ko baxer ko ça peut vous saliper et puis ampleur. OK. Devant Félix Wazé quoi et l'oronine au salara premier raconte que Yazawana au boaka. Kreni no boaka na misuna. Non, na boaka on dirait ndombolo na au salaire interprétation, c'est ça? Interprétation, ouais. Il y a maison mère, na BCBG. Après, il y a eux qui voient bien, ça va moi bien. Faut travailler, voilà. Après, les gars, on dit ma validé. Après, donc comme on attend. Il y a côté culturel, il l'interprétation. Ouais, parce que c'est qu'on a payé à qui présaïa au Sansaba et à qui tant comme on a fait, il faut que. Donc, nous avons première génération et premier recrutement, il y a culture pays. Bon, normalement, on a premier recrutement, mais il y avait déjà des accompagner parce qu'il y avait déjà des animateurs, on a déjà des bossons à Bissot. Mais après, on a des bango, Bissot, ce qu'on dit, ça la peine de l'eau, tout ça, les penza, tu accompagner président Borivanda. Tilelo, voilà. Et l'autre, tous les Congolais, tout la question, Nani a bien sarabino en fait. Ma chorégraphie, na bobina, nous surtout et où t'as non, bah mettre dans ce bazar là. Paix à son âme, mon loi, vive la musique du Tika Bisso, vive la musique à mes condoléances, bana vive à Nyonso, vive la musique du Tika Bisso, Ndokandombe, vive Lambert, Azagi. Il n'est pas travaillé à Nabino. Non, non. Basé bien ba travailler na mais tout ça na kitira pe vite to na bango to na bango ya ba jeune neti e ba ki ba lokima ba mboyo ba petit na biso mosu komoni mboshi ba ki pe na moi ba pas mais biso pe to ko ba ka monda mo mais bango ba ko ça pe fort to me ko ça la moi robot danse pendant salami quoi. Donc, on était complet vraiment, tout à complet. Par contre, on a culture pays vie. Handicap, n'est pas toi le baraquet. Pays vie, dans ma casse, dans l'animation, mais barumba, ils ont un peu, qu'on soit tant de moments qui tournent, mais on dirait près à foula, Félix à foula, ming, barumba, et à foula, animateur, mais chanteur. A foula, on est bango, mais banjem monisco et kindara, n'eng animation et kindara té. Place, on a yo rolo bani. On a le barabanga, on a zabé lobby. Parce que sur les lots, aux huit répertoires, il y a culture pays vie. Ils ont un rumba, il y a bien belé. Ils ont un rumba, il y a bien belé. Ils ont un nakolo-bani. Ils ont un fanatisme de l'obisarabatou bongo. Pour bazo monaka sonde ni mais so uvandi. Obish nzembo. Nzembo bayoka o vandi penna mo uzipe tana yo yoki nzembo malobani nezoloba mana nzembo wana. C'est pas dit que pour le balobiga chéri salabo ndo moni ya wana zanzembo. Yango justement yango tozo bakino we comment temela batu musu batu mo boya boyemba boyemba bêtise. Non nzembo. Oui, texte faut ça la paix bien voilà. Voilà. Non, bateau bon moi je les condamne na mona bof. Le roi tous abonnés de Babiso va papier de one to Rami to landa batoté mutakou le boiseau finga ne ota so rebi que ça non bon té. Tu t'en fous. Toi quand on est l'essentiel, yo otiga na poto, kima na poto, otiga na poto, batiga na poto. C'est quoi la bonne question? Kando lobi. N'habite bon e bana ndeni kasi. Kando lobi. E bana ndeni nini? E bana ndeni okoma ye otiga na poto. Bo batiga na poto ndeni lem susu ozakina iloko moko yugo sala. Au talilé moussou tant ils ont permettre déjà aux zonga bungule boya tous les moussou boya ou au salango au stade au bibo so pe na bina na yebisa ke non zo ngana zo tika ba mona ngo un peu il ça un peu bizarre aux mona tout et créer ba problème après monika moi to até natika banka bongo okimina otefa no lem sofani na oga nende na fone to fana biso boy na moi benga ki okanga téléphone
mais il faut qu'on a téléphone. Ba bengo kangi téléphone. Bon on a ngwa kima kanga téléphone. Batali biloko ezalaka nango te tikala ndambo. Te ngai biloko ngai l'air to yaka dernier voyage na ngai. Dernier voyage na biso to yaka. On a tikalaka. Et après bon moment président Tirane biso libre so amoni gaza mutuna ke uvanda. Ake varne moi j'habitais à 20e dans l'exemple Dima ba yeba biso na Ovanda. Dans l'exemple Dima après voilà. Ben bon ba kena bon Bruxelles après ba yeba zongi na bonga tikala na ngai. Parce que yaki ba propre makamuna mo na tikala na ngolem so mona bana robela lelo nzamba sala ki. L'époque vous avez donné mwana awa. Non na kina mwana tina zaki na mwana na kisasa. OK. Na kina mwana kisasa. Donc senga ki na ka force majeure obite so na zo nkini ba no compliqué. Sou voyage boya souti. Donc dirais oyebaka ki voyage e kangama. Non. Non. Ya na bongo te. Ya ki utalika gobi bon. Na mekana no ndenge musude museko iko simba. Eza mabete eza lisu mute soko tikali. Batu lelo bakoma memela onde musu ba miso so mpo ba betela kapa ba betela ngo setele musu na akimi yakimi kumona bo. Ba rego. Ba mpo mwa bakimati. Tout ça na bango mpo mwa pe bazaka bakima. Misu po mwa na kidiba po ko tikala zo regretter mwa pe musu vandi na téléphone obe ngai mais mukolo okesele musu alobile lo te to ne même moral to solo na biso c'est la vie. Mais est-ce que ko tikala na onde ko tikala bona lelo oyo est-ce que o ko interpréter rôle baké kotika no tika na poto za comment on appelle ça indemnité non pour na musala. Ah non 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 non. Moi je parle même pas. Te ba musala ba ki on na tika li boza de compte final nanga. Je parler de ça parce que en réalité na logique tout ça ba débutant en orchestre wana to orchestre bandi ezaki débit orchestre. Donc c'était pas le moment ya ko revendiquer ba somme moko que il faut ba futanga ba futinga te bani c'est un peu anormal parce que des années mon collègue orchestre zo bundana déjà abimsabino bani ba voyage no taka ba voyage abimsabino bokende pour orchestre mona mana miso bato mais après au moins il a commencé à mabongo bato bayaka na matoyi ya ba président bazaka ebele ou bayaka le msumu pa kosilo makamo pa lobelo makamo pa lobela président makamo pour bayina yo ba msumu bato msumu bakimila bongo bakimila bongo ataka président ininga le msumu yokili mutu wana koleka ngai osani obi bon tant msumu pour on tout na raté ba tikika bika te c'est ça bon tant msumu pour mon au dernier souffle de vie ya makambo yo mutu pa ebeli. D'un coup, on tire na poto, d'un coup, on tire musique, d'un coup, on dirait au changer monde, vous voyez que des na boye, na chine na tire li boye, bon, le rôle na tire moi na kishasa, donc il faut na ça mara mususu. Te na tire musique te, na tire pena musique te, na zo ika temps. Tout le monde a parlé de la vie, bah tire na poto, bah ça la moi single, moi album, moi bah te simba na ngote mais, on sentit que moi et l'autre mot il y a info personnel pas plus loin mais yo mais non j'ai na bana ça ba nzonzi na ngebele bele nzonzi que ça album mais si j'aurais le temps na ça même lelo même à partir d'aujourd'hui dans le que non ndenge ça boyer to bandi mais bon si je vois c'est pas le moment. Personne ne peut me forcer. Non, Ezali. Inspiration Ezali. Bon, inspiration de potika na poto ayo sanga combien de biloko oyo yo tina na culture pays vie oyo continue à robeta to combien de biloko yo pesa na poto dans la commune donateur te ba biloko Ezali o pesa pas na tendance na album na Papa Wemba hein vu beaucoup que son nom repose en paix na sala Kundilele nani ni sus na sala Kundilele tout bête na ba chanson belé ba chanson ba ya ba te belé na sala animation donc comment on requin na poto na yemba na ni na album à Soleil Wanga de Bodina que je sali na sala animation na sala ya ba roulage ah OK roulage moko voilà pe qui a pesinga na bois kilai roulage moko na rond-point apesa ki yo cri au bois kilai kasi abengi nga na yembili mais nga pe na biloko na ngai petit chéri venez ici s'il te plaît bébé venez à moi yakotale nazala kananga na mbongo nange
Voilà. Sikoyo, et là on dit les salas, Sixo Zaki dans vraiment premier album. Au côté culturel pays premier album succès au s'imposer. Oui. Au s'imposer vraiment pas plus louange. Na simbara. Na simbanga. Nzambe. Nzambe mutasimba ngai. Bino boza batu boza kendo na kimukolo to kaka. Te, Nzambe. Nzambe ga njili mutasimba. Nzambe. Tout ça va croyant biso. Nzambe. En plus on a ki muto yo, so boye poto bando kabela mingi. Habité pour banjilo bazake belé na poto to. Ba ta onso banjilo bazake belé, ta onso mona pe. O bando za place au vanda te. Ba onso ba kanisa ki bongo, ta mususu nzelo ba mususu bazoleka yakina ngope nzelo ngana zoleka te, voilà, ozo mona. Na yo le garab nzelo bato bana njili bazala. To bato bazala, bato bakaba bazala. Même mususu pe komikitisa ko zane ti musicien te, il y a des fois bato bamona ngabo ces mecs azaramo respecté te na kuna ba logs na sala ba logs na kanga ba suki bo sina komi tata mobimba boye to respecter un peu bana liboso te yako salem sina kosa na pantalon na se mona mwana ngale mso bana non pas comme ça moni boye c'est pas bien âge tant zo pour ça faut ma mopé chanchara kozo mon je sais kabetaki ngwasuma. Oui. Pourquoi aux allez quitter la carte à projet wana? Ah ben là on a Nazara déjà. Nazara déjà na qui je faisais pas partie système au Zalaka et Zalaka aux une jembo enregistré awa au tinya on a kin. Oui bien sûr mais il aime pas contacter ngate bon il aime so kande yakana no yasika. Parce que tu as na poto e il aime so poni na kimaka il aime so mona kande zakina yasika. Mais fait vocabulaire pas si bilo mbale. Papa ça quelque chose ça ba moya kishasa. Non, je sais qu'il était même pas là-dedans. Il était même pas là-dedans, les pauvres. Il y a qui n'ont pas de bon côté, il y a qui qui bango basu na bango, moi je suis là et nazo sa makamususu voilà. Ce qu'on a sponsor, au bénéficiaire ni na sponsor. Na sponsor on a bénéficié na talama mingi et fungula ba porte na ibana ba to lokola ba venangai les casse mutu kitega venanga top Africa magazine Johnson Keto zela. Voilà. Donc sponsor donc là on me met pas sponsor au mon arabe bilonga batwana. Non, n'habite que ya pour na et ça et créer fungula ba porte. Il y a ba connaissance makambo belé. Bah oui, non, non, c'est là que tu non, grâce à l'Orwana, n'a boy, n'a autant, n'a bon moi bien, n'a sala mais non, bisous ça, tu peux pas mimi sur le larron, bon côté, sur le larron, mambo, on a bon côté parce que au tout monde a on est qui mouvement, ils a qui société à bateau, gros articles imposés dans mambo parce que vous allez on a idée moi l'avenir quoi, qu'est-ce que l'avenir nous garde au tout monde. Bon, à venir, ils ont gardé les bisous, les projets, ils ont à venir, ils ont eu la bisou, n'a pas assoiffé d'argent, tout à l'heure, on est toujours là. Voilà. Donc, nous avons confiance dans Nzungu Kaka. Non, Nzungu, on te quel Nzungu? Nzungu, c'est confiance dans ma Kambuna aussi. Ouais, tout à peu près bon. À peu près. À peu près bon. Ouais, bon. Au Tsigal Napoto. G5 Génération Sikeye. Bercy à côté cultura PIV. Attends, non, on a déjà à part G5 qui était mon collègue au travailler. Mais il y a pas qui on a après tout bunda na guerre de 100 ans. G5, après G5, il y avait Nono Chaka, paix à son âme, à Koufa, il y a des frères, peut-être dans ma belle, de partager un peu Mingi, après Nono Chaka, tu vois parce que te nabite ko kutaye na lobi o tikali na poto o moni ke Bercy aye
couleur ni au Bercy a changé qui n'a départ na yo. Oh, ce qu'on a sincère le lobby que non, sincère à ton qu'artiste obitin départ nanga malgré voix nangai et wando zanga comme manquer na qui. Mais ya qui na voix même pas ndenge monter nangai. Te adana voix na yo te. Mais yo tikali déjà to longo déjà yo zate. Mais couleur moko boye tikali ki ya yekuna ezaki nini? Oh tikala ki ya oh ya ki nango ya sika. Oh ya ki nango non. Azaki na cacher mo ya ki nango pe ya ki bien là bimisi animation ba bimisa kwa Nancy bon voilà. Nancy Bay. Voilà. Ce que yo lobi ke na culture pays va blowani les gars. Tendeni Nancy Bay les gars. Mais après un moment, voilà. Bon changer ma cabdon. Changer ma camboulé mususu. Bon, bana ba edika ba kenda. Mais yo siko tu on ndera mabe. Tena tout les question. C'est quelle animation? Et ça qui habite na Sibai. Mais après lingala na biso ba ko biso bayo wana le busakisi ba makamususu ale kinwa po kini biso obe on kini eza kizingi ki eza kizingi ko ba moi ki ba mo ya lingala et ça la kapenda ya mo e vibrer bouger moi mon kebu. Est-ce que milobela qui nous bimisa on plate tangi bondo ba to abina été apesi na simbote akeni feta na cha pepi nansi mbote so ayo tikala na poto on a lobi ngina ibate na comprendre le mot ayo tikala na poto kriwane bimaki est-ce que ozaki na conviction mo beke malgré na tikala na poto nde ba kiti bongo prochain album est au Simba. Bah oui, ça va. Oui, ça va bien donc kitoko. Donc benga bon. Mais comme ngane ba tembre na ezakite. Tembre na ngai elle a raté après ba luka ba ya penza ba luka ba mi luka mais après nani frère na biso o mususu comme nani Eclipse tant aye ko couvrir a couvrir ma comment parce que ngana kiso na piqué vandi donc muta bouger to vandi donc ata putina c'est le Oscar baye Pikachu siko ton de ba ko kamera yo voilà songe yo kikonka tomboki voilà batwaga kiko gelo ingila ye jeni lingambo j'ai dit de kitoko mawu yo rona mbule mama kinkonka nyama mubi mutombo gangata gojila yo oya ye mabe kiko wana bana papi louange siko esanga wana kitanjili Théo tomo na makolo to boy mambo ya voiture taxi ndo tika yo ko kiti mo bi te papi louange ayi ibando sabando de bando lando wana ibando salondeni non bon nazomona musana nga malamu na sali manifester sengo musana nga malamu na sali musana nga malamu na sali na mokili nde yango nazo récolter bato bazo ya félicitations les autres aussi viennent de toi zo na commentaire na ye et ça l'a bien voilà mais après voilà c'est normal. Remarque ni wando zo ezaki en permanent papi louange boete pour l'équipe. Bon remarque monsieur ya ko ba remarque moko un moment na comme on était ça trop bête parce que ba remarque monsieur muto yi la ngai le monsieur so mona yi la ngai que non ba lobby ozo pesa sou batumbo tété na mais non attends na comme star. Ah mais non na comme starté na bi mais non attends question ça ko na na vandi boy na vandi ko le mzuna vie na ngai ya quartier o to ko za na ina tanga passe na bisengo a chakula vie Richard Koko vie na ngai ba vie na ngai ba mongali ngaliema ba petit na ba Christian ba popol matomina to vana bango to uzana bango siko vie mo le mzala rakuna na quartier na biso ka mena ko kuna to na ko kemba le mzuna ko za boye to pesa na biso pe mbodete. Oh, batabaraba via barabara ya quartier, ba via quartier, ba occuper bango avec ba osola bango te. Bon, siko tango to komi boye,
et comme c'est qu'on faut na banda ko pesa ba vie tout donc tout faut zoka mbote na ngali boko non zo kalate na yebisa bango na bi non mon vieux na comprendre été moi na mitiaka te so ngindi na mitiaka te mais na yoki remarque mutu aboya remarque za mabe mais eza na mbongo te ngana mbongo te donc so bolinga boboze kana ko Mobutu boluki naluka ntete moko kan na simbu na bona otia boye na balabala na otia boye na opesa duna Mobutu ndebo ça mais tant que non comme Mobutu te et là otanga na za Mobutu te quand même na za Mobutu te pona ba nous pesa ba mbote bongo ozomona après voilà mais na sepela qui époque na ngai j'étais bien na bunda petro na intervenant pe bon amusu trop ya orchestre na biso dem so mutu mwana ngo saka de la président na ngai ngana hotel mapo d'un côté pe makila changu la mise à laki makambu tout donc en tout cas je me défendais vraiment. Au combien d'écrits na 3 albums au sali wana sponsor signature Yopé combien d'écrits Nasada sponsor Malemamboa signature na Yonan Yonan bata Yopé Yonani suko au combien d'animation et j'ai belé niti na misulu na ebite so na ko bimisa ko kaka sikoyo ezate mais neti na wana za yote mto yemba ngai misulu na nango so na bina réflexe ya na oyemba mtu neti moko za na ninyo na bana mwana voitele mini tala mambo mabwidie tala mbongo zibebele buka sosele l'argent tala mbongo zibebele sembe yaya sembo semba bilu kotala bakri ba ono surtout au sala na cultura pays lelo so otala peut-être entreprise no ya kala elo nini o regrettera nango lelo normalement regret là on peut dire parce que vous avez salaire na otika na poto yo bana to bandaki na okanga mbika na salaire comment oyoki ba son to tena yoki ba son te kasi te tout le monde doit tirer na poto et comme ara qui ngala so déjà salaire bon ce que ça cimetière ba musicien te ba le belara salaire il y a des choses au dokango quotidiennement atoka nga même atana musalo nga na salaka na ona salaka lelo ndena zaboye à part musique quoi na yebi ki ba ofuta mai mais na tire bien salaire na première position na maté so on a tire mo na première position na yebi il faut nourrir les gens j'ai de la famille voilà mais so on tire bon liboso oyeba musala te ozala o no sala musala te oui to sala musala pona ko duka mbongo mais ko sala musala ka te pona ke na sala ka to zo mbongo na ngato na zo mbongo na bona ke on les a musala malamu te donc nous à l'époque on a nazalaka en tout cas natikala autant mon salaire et puis natikala au moins que non tous en salaire non oui ceux qui tout bêti enveloppe ça va passer dans enveloppe ceux qui te répéter oui on a peu bon transport voilà à tes billets voilà et maintenant ça transport on a un mot peu on a payé avant qu'on les on a makambutu mais et on a non payé on peut-être vous là vous bani payé que pour ma tête des bonhommes pas de beaucoup na pour moi engine bana moko soli quartier ou quartier du bimini côté de maquinette kuna pour ça même t'as pas bête mato nzanzi là te mato on a obeta bon que c'est contre bazo c'est cabine on va pour toi vous allez me voir 4 na 4 même ça moko mukuse si manga moi mukuse du sous après Jocelyn après Pichou na masa musu ali moi même so musu ka finga bien ba finga bien ba Dalton mais tant on lui musa na o salani on a choisi faut persévérer on a choisi les autres c'est avec que Flair monde a décidé avec que Dembo a décidé avec que non na 500 net ba ancien animateur yo linga ozana bana na ninga ba onyeso te nga faut ça la choisi
Ah, titi. Nga nga za mbongo na nga. Nga siko yo mo ndo sa ba shona. Poso biya yo mo uye babango. Na bizaleli na musala. Poso ko lobi ati o na ko zo ite mo na lem zo mo mutu mo yo ka ke una. Obi bo ba zo te ona. Yeti. Ale guerre bandi. Alors biso siko tout. Te na ndenge te ko ya sikate na ndenge ke ndenge ka botika na bapoto. Na bapoto oui que c'est la même chose parce qu'on a du travail. To tika musique ti. Musique batika monter. Quand c'est comme ça le bon ni cop moyen non yo. Choix ils a passé to ndé. Yo, hein? Choix ils a passé. Choix. Yani. Ya animateur. Oui. Non, nga nazape na mutu mingi na tanga nazana ba o nga na tanga ba kombo na c'est tanga so o tanga o le dinga ni na ko ba le ba o nga na tanga una sepela na bango le ba seleo petit voilà quand c'est les ça ça pour na été ça va dans studio mouvement bon les nous bien ouais ba brigade ça va tu ba ça bien ba ta mutu ko na animation ba ta mutu ba brigade ba nani so ba ze bele ba CNN alligator ba bande on a besoin de kilima ba kérosène ba bisima kodo ba patu bofosa ba alimentaire ba ebele ba papi cocaïne na Belgique on se connaît autant donc ba donc à peu près moi série na nga quoi na ebiki non quand on a d'autres travail ba mo pe na yo ba son mais à part ça ba leki musu pe ba za ina sima ba ozomona ba roi David donc sympa d'agir roi David déjà na za ku de mo so na cop na obengi pe to kei na be ngabuna ba danser ni ba petit na kuku za na province danser mo abina pa na habita pa cheta na be ngana na ba biloko na ba polémique na pa pati que t'es beau t'es ban matin va te bénir ba poka ba boire bien voilà na temps de mon comme t'es na mon la beauté na temps pour on a ba milliers au bateau bango ba bateau musu bango ba sala ka ba ko ba sala na za na ngati na mingi trop musala palais normal j'ai fait mes trucs carré tranquille. Donc, on a tenté pour trouver la nuit. Pour na kin trouver la musique on sa musique on caler les moninga les muso pour ya poto. Na poto le siko to ya poke ndo na ba poke ndo lo la toli fait. Au so na na. États-Unis. Mais ça poto a peut ça na poto. Frites kuna balère on a peut to à frites. C'est quoi génération papi louange. To ko retenir ni. Génération non vraiment et on vandi bobi. Jeunesse nangé likile nga boye papi cho après papi louange après papi louange trésorier moi en Zambie. Qu'est-ce que nous les Congolais, qu'est-ce que nos enfants bako on a biso bako iko retenir nini ba bien fait na ngara o na sina sala les mususu nzamba sasinga ona osala lisusu référence ezala kaka na 2013 na kina kisasa na zalaka na kisasa kuna kantina bien bon les mususu na zalaka na inaperçu quoi et voilà na bakwe moso ki ampleur ba osa tu ba ibuka au moins les mususu batami na côte na 2022 asuna kina kisasa na côte na salon ko wakata na so pona kina ki ko sala dot na mai na côte na place mona kata suki na va na pe tranquille oh yo to yebi nga bon ibandaki muntu mogo misato mini batondi mbala moko na bia bon isangai bo to na mimi bon peka na mouvement après ya moko isali quand ni manja après papi louange merci pour la dingue pour répondre à l'invitation à mon PC temps malgré ba koko so ba difficulté vraiment thème na vraiment oza vraiment na thème na o ba kongo ba luka mais question sur les abou question ya suka pour clôturer émission grand frère là yo abete pas Marie-Paul yo bete pas wazé quoi oui sur ba guerre ba président na binwana les grands frères na zaraso ba simbi Marie-Paul ya bima ba simbi Marie-Paul ya bima so ceux qui ont attaqué Marie-Paul parce que ce n'est pas la première fois so yo a revendre au tali wa image à bon tu te dis quoi bon ngai pour ngai moi je regrette bisonné de zaboué na minito l'âge que j'ai on a ça dans le lelo faut se pela faut comme ça ensemble mais ba on so bazo comprendre que ba âge ba comme nango
faut bazala na droiture moko bu eza pasi non ngana zo bapona frère na koute nazo bapona koswa na ba président frère na ya bundela na mboka ngana zo bapona makambo wana ti wana bon eza opinion na ye voilà andima sala makambo wana même si vous pekisi mutu soki eza ndenge na nzamba tinza ke ndenge nzamba baki moment okoma boye même yo ndoza no changer pe okomi pe voilà moi je parle de ce que tozo mona tozo yoka na ba télé vraiment ngana ko loba eza basage eza bomwana yango te wana eza bomwana yango te omona ba mikolo ya bongo ba président bankadra babimisa bato balekaka oleki mpe bapesi yo mikro ozoloba biloko ya bongo eza bien te tomeka mpe kobongisa parce que wana vie na biso Marie Paul aza vie na biso wana vie mwata yambo avie na biso côté otali côté mosusu président nanga Félix Wazeko aza vie na biso donc bon aza président akadre ngai Marie Paul lelo tokoloba vie na biso Marie Paul lelo akomi na ba 58 ans papa na Chitani aza na bakoko aza vie moko boye fo lelo bakoma kopesa baexemple moko nga nayebi nanga te bapapa Tabulai to bapapa Lutumba ba age bakoma na bakoma mpe bapolémique bakontinue kaka mais eza mawa soki tozomona boye yango ozomona bamakambo ya bapolémique ebandaka ti lelo ezokontinue ezoyaka makasi Congo bozotiango wapi misiki ya Congo bokokende oka na polémique eza sous misiki te makoyemba lisusu eza nde polémique elekela polémique elekela plein de elekela sima wana bokoyeba wana un bon musicien soki asali plein bon musicien soki bato baswani na wana babundi basokani bon musicien ameno moi je regrette eza pasi eza soni mingi na musique na biso ya Congo soni mingi bakonzi oyo batalamaka bamusiki bamisa baculture et art fo bateli babeta setela bamakambo oyo lelo komi bato bakoma ozokana yango moni lelo tozomona mpe bakuluna bakomi ti bakuluna ya bamusiki bayoka kobima soki mpe si babima toyebi te ozomona eza pasi eza kitoko te nga nazosepela nango te nazosepela nango ezosala mawa omona obengi kuna omona ndeko mosusu oyebani na musiki azalaki na okese boya ata boyebobo moye te boyebobo eleka nango eleka metikali biloko babosana oyo ezala baarchive oyo etikalaka ato lelo okufi ekizalaka eyaloko nde banzembo oyo toyembaka te eyaloko banzembo mpe bango mo bayembaka etikala te bato basepelaka nango kaka alors soki olobaka likama mabe na 1981 lelo so babimisi yango ate elongo ekoma ya kala me mongongo ekoma ya kala te maloba mpe ezalaka ya sika donc ntina te donc baluka bachange towela nini bavie na biso bazwa bamba bazwi buzo bozwa bambongo bandaka nga moi je m'en fous nga na nakipa mbongo nga motoki nanga mosoki natoki na hiver na motu na hiver na otoka nayebi ça c'est à moi je vais bien le manger et je vais bouffer je vais faire tout ce que je veux ozomona donc oyo ya okela obetelaka motu moko boye porte eza yango te tolemba pe te baleki mosusu bazwa na nsima balandaka lokolo wana eza pasi. Merci beaucoup. Yo animateur, c'est les mecs d'ici, chanteurs. Est-ce que vous avez une idée de salata, pour nous faire congolais, pour nous confirmer que famille n'a bien ça artiste. Ça peut arriver si dans celle là animation na single de moi bimisa colonisation, na intervenant voilà. Et ça peut arriver, pourquoi pas. Et ils ezaka biso te kaka toamba musicien soki otali nani bokompela na alempela oyo kozwa suba nani oyo ta misi akolite lasa na papa Carlito lasa voilà oyo kozwa papa Loko Akanza na René Loko tozebele omoni musique tous belé voilà faire école à le 24 danger
bato il n'a pas mais bon balimbisa ngai do biso pe do tout tele ma bolongo na c'est danger et ne dinga papi louange bien donc j'aime bien faire rigola na motema ofungama donc na okende na osambela na otiela so maboka nzambe pour biso bibika nzambe lo mususu te donc nzamba pambola et puis to yebiki ekesimba pour c'est simbi déjà danger courage chapeau respect tout ok Neliboso. Ok, merci beaucoup. Là vraiment nous sommes arrivés à la fin de notre émission, donc on était bien, mon invité, j'étais bien avec Papi Louange Trezeguet Mwalanzambe. Merci encore pour la énième fois. Ceux qui m'ont aidé 3 personnes ont pu se remonter comme ça. Bon, on peut savoir parce que le but de la Bible elle va pas gébélé. Et au courant bon. On a pesi bangote embarrassement, on a pesi dans mes filles Esther na Laure mutamutu Laure Motinayo Esther bozala bien et puis Nabandi Jonathan Pondé là papa la Mackenzie le ministre la ville est calme Théo Kinkadi Gelo Ringila Jenny Ngila papa Plik Mateta maman Pamela ya Diane Tosé Belé papa Sado Chico fiston Bidozer Picho Kavungu Mavungu plutôt Mavungu les Bogards hein Nikel Bayaka les Bogards Floride Ubaki les Bogards Bananjili bana kili nyonso Floride Lubaki afungule loko moko na Saint-Denis ya suka exotique na scène ngo place à revendre kitoko hein ils ont ça en plaire Samir de la Plaine banane Jesus Babine Argenteuil Bardilove Mademoiselle Belé ou Théo Baby Sawa en tout cas yoki ngaité Mbarasi Mario Ganga, Ibrahim, Salon Ibrahim, Patrick Massidi, hein, Aza complet, garçon complet, on appelle comme garçon complet. Patrick Massidi, Nayo Morope, Demboemo, na CPL l'émission, Nakini, na appelle Maman Timba Hélène Mbote, il passe à la mitch, on a ba nièce tout. Mbote na bino, bozala bien. Ok, voilà. Merci beaucoup vraiment. On va voir Tassika. Bon, c'était de s'abonner. La Fleur Monde HD pour mon île pour la énième fois. Tu libino Papi Louange, Trezeguet Mwalanzambe et prochainement au monde à Blungasika. Donc on met ça là, il y a mais les autres huiles. Voilà. Donc voilà. Bon, continuez toujours de s'abonner la Fleur Monde HD. Là c'est ma caméra. Tout ça bon, on a Gilles Vamateka. Tu bosses en pété, nana bosse en caméra moqué. Loba. Tu bosses en été. Tu encourages des sous président de Mos d'amour pour le stade des martyrs. Tu as dit que à Talao, à Leki, à Bossani. Donc, Mos d'amour, tu as préparé le 12 août, c'est ça non? Oui, les 12 août. Les 12 août, tu as dit que sous le stade des martyrs, ma mission toi qui tira pays, courage Nabino, biso petoza awa les anciens. C'est la sauce invitation qui t'a. Pourquoi pas? Na ok non. Na bien na yo. Mais non, j'ai l'argent. Ah, t'as l'argent. Ok. Précision. Je travaille plutôt. Précision, parce que on essaie la précision. Je travaille. Na ko somba soba invité na ko somba. Na ko pe okende. Ils a prompté. Ils a pour le coup mon bokat. Voilà. Sans oublier tous a pena na obe en groupe mais les anciens de Cultura pays vite tous a ah si to fongola ke loko moko. Tout ça, biso tout ensemble. Alors, tout bengi bana qui tira pays vignos au bazalaka awa. Oh, ils ont deuxième édition tout ça là, tout kutana le 22 juillet. Donc, tout kutana le 22 juillet, adresse va communiquer les binongo. Et puis, tout ce qui n'a pas tout boya. En tout cas, boya, tout ce belé, nous va tout checker, medo, tripasson, professeur tournesol, bah, aux États-Unis, bah, Mombala, bah, Canada, Bazali, donc tout ça partout. Donc, bah, petit, bah, nanou, bah, perlette,
tosé belé tina Angola, Olga. Donc vous à l'écoute. Donc le 22 deuxième session il y a réunion la biso il y a les anciens de culture pays. Donc tout ça pourquoi pas tout ça les locaux bon parce que baninga musu basangana déjà. Au moins a BCBG basangana quartier latin basanganaka maison mère basanganaka mais pourquoi pas biso ya on une initiative moko boye il faut to banda osangana to kutanaka ta musu le wa sur les alliés to ko soutenir action moko boye voilà parce que la famille c'est déjà biso de tout ça pour tout bisika mais to kutania to yiban déjà c'est la famille po pe bana na biso ba yebanaka ozomona pour le mona moi l'intérêt ça le mona OK ah moi et comme trop tard donc il y a un tout ça moi bien bouillé et bah réunir les anciens de culture pays et voilà. OK. Merci Beaucoup donc to kutani